Capage TV. Capage TV. Mais normalement, moi na moi si. Soki kaka abimi mabele a Matingomba à Koli. Il y a 18 ans, Rose a la maturité que le café a 30 ans. Il y en a 18 ans. C'est que c'est parce que ceux qui ont bandi au lingate, comme la 19 ans, on a maturité ni yamalonga. C'est plutôt par rapport à l'âge. Nakolo ba moi na muké, tout moi na mukolo na libala vraiment azala raté. Donc cela veut dire comme déjà prêt et recote na libala, cela veut dire au comme da mukolo. Tala kubuka na te kolinga moi so mukolo ezabie moko. Niveau de compréhension dans moi sur maturité assise, c'est-à-dire à expérience sa vie déjà acquérie. On mélange dans la maille. Laisse au mélange côté na mchopa maille pio fani. C'est déjà posé. Il y a des incompréhensions qui me collent. Il y a des incompréhensions qui me collent aux relevés na bolingo. Sur compréhension moi na 16, 17, 18, voire 20 ans, ils a bolingo. C'est-à-dire et là on va supporter ta balamke. Na bolingo. Ceux qui déjà deux personnes beaucoup tani bolingani. Ceux qui beaucoup ici les cambo soit les tata moko. En tout cas pour bozongana. Kolingate mutoya opé sa conseil. Ah merci pour ça. Merci beaucoup. Donc c'est que binomi balé kaka ndenga beaucoup ici les tata na bino. Bobongisa yango. Bobongisa. Merci. So beaucoup ici matata. Moi si matata. So beaucoup ici matata. Omoni bana basi. Bana basi à partir à âge il 13 ans. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu te comme on a 30 ans. Hein? Ce qui a été pendant la journée, on a qui moi si naïe. Vous voyez, bah, âge n'a été. Si. Âge n'a pas été, on a 15 ans. Mais pour la maman, il faut dans le mécato. Papa, il est là. Maman, elle est là. On va t'embêler. Mais soit il est petit, on va 27 ans. Chérie, on se voit le soir, d'accord, pas de problème. Hasard responsable. Avantage à remorquage. Avantage à remorquage, avantage à construire love. Na muto amuki au construire, on a taille belé à roter. Il y a un je pousse ça. Quand tu botina au thé, moi, tu carbonésate. Moi, si nous sommes tous sur le botino, tu es au carbonate. Oh, kendete. Ngapé na tigala na au carbonate, moi, cité. Le bas, moi, c'est à Boyanga. Mais nga na boya moi cité. Eh, ada tromper. Nga kutu donc moi eloko ndeka kande na kabona kana moi si ezaka kimoyibi. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Rétinoblastome, cancer de l'œil. Néphroblastome, cancer du rein. Lymphome, cancer de ganglion. Première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participez à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don à la Fondation Noah. Les gens jusqu'à aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation Noah, nous avons besoin de l'issungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer. Et que sunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer. Ils ont frappé, ils ont makasi. To sunga bana pour bangonde à venir ya lobby.
Faites un don via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Layel, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Layel à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme des produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo. Yango gam oyo ata bébé ya opakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kopepisa monoko te ritse ya beauté ya biso oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu rita atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya rite beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na rite beauté rite beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Na prima ngondo na concession musasa na $1,300 obengami bayer. Nga naza mutu a cash. Nayaki na pesi $1,000 nanga et pas apporte gasi musasa. Bato abote bite tokozwa bango wapi. Dans ce $1,000 du coup aux ndako même o ndam 1,300 mais nga za mutu a cash. Na pesi mbongo nanga $1,000 na zuna nga deux parcelles nanga $2,000. Dans la sonelo na straté na komi ko lopango na longo locataire aumela avant d'ana libera resi nanga yango oyo ezolakisa ke na sombi yanga lopango cash nasengi merci na papa Gasimu Sasa na o asaleli biso ngai mwa muke na age nanga bona komi mama lopango na sombi lopango nanga cash na $1,000 na cash yango nazobenga ba jeune fille nyonso tout lokwa ngai baya bakosepela ta na age nanga na komi mama lopango nazana esengo makasi mama lopango na age na ngai merci penza merci papa Gasimu Sasa merci nzamba baxele bele ngai na opesa merci na papa Gasimu Sasa nazaki na mbongo na mona lekeli kelemba na bombaki na sombi 3 parcelles nazopesa ndambu en tout cas ba mama otekaka makala otekaka nini ngai natekaka vitabele banguba mais nazi 3 mbala mako naza pe na resi na ngai yango bapesi ngai. Voilà bandeko bango nyonso bayaki kokoma bakolo mapango yo ozozela soki nini tala touti kosomba kopesa bato mapango na bango tala bandeko nyonso oyo bauti kozwa mapango na $1,300 seulement mingi bapesi avance ya 300 kaka bazwi mabele bamusu basombi cash na $1,000 balingaka bato ndenge nini mabele ya Congo pe en pleine capitale na Kinshasa ezaloza na poto ya Kinshasa opportunité yango avec apôtre Gasiange Musasa. Bienvenue dans le monde des propriétaires de terre. Basubasima eza c'est officiel. Merci en tout cas Fumu. Si j'ai la biso mibale ezali moi na moi si fois à la mukolo to ya mukie pour aiba vivre na love.
merci pour la question là maman Kapashi. Normalement moi c'est moi la mukia za la raté. Et puis âge à kobala ezala na moi si biso ba koko na biso ndeti koko aboti maman na biso abala na 12 ans. Na 12 ans abali. 12 ans. Akena libala na 12 ans. Mais oui bige. Nzambe force la ga effort azwa solution pour mokili. Mais bana 12 ans mususu bana 13 ans ba 15 ans mususu ba magistrat belé to kutana na bango na ba couloir hein. Au fond les portes yo za na mwana bato 12 ans 13 ans mais so ba memi okuna ba kanyo. Mais yé moko a remorqué. Mais normalement mwana mwasi soki kaka abimi mabele amati ngomba akoli. Mwana mwasi soka aza mukie soki nana amati ngomba te nzamba tangelaka ye masumu te. OK. Nzamba tangelaka ye masumu te. Soki akomi mwasi akoki kopesa vie nde kokola ya mwasi wana. Ndeti yo ba préférence no za mukolo to mesura déjà maturité za rawa petit paraté selon mon so okuta na ye to ndengeni. Bon, mwasi sikoyo ba fumu pe bozara moi 2 3 4 ko za chef nga na polygame vraiment. Nga na za vraiment polygame. Donc mwasi soki na kute na ye soki aza mukie to mukolo nga sikondi na okota ye classe oyo ngai ndenge ni photo tambola po ndako nanga ba traitenir rango lokola ndako batu nyoso te. OK. Eza na air mususu kombo jamais boko tombola kombo na kati ya ndako. Eza na air mususu jamais boko sopa mai banda. Donc ça dit fona zo mwana mwasi na bani kote ya ye na bani kotalisa ye ndenge nini ngai na tambolaka. OK. En plus tango na bandi ko talisa ondenga na lingelaka il faut na banda ko kata ba étape oyo yo utaki nango na ngambu na bino pour na sentir vraiment que oyo akoki ovanda ndako na ngai. OK. Moi si soy kaka akoki déjà que mabele bimie amati ngomba akoli. OK. Yo soko bendie ndo bandi ko talisa yeke no moninga na linga boye. Ba camarade wana ozaki na bango moza na bango lisusu exact moni yo ndongo za boy soko sali boy kokobota moni yo ndongo za boy il faut somba mo elamba ozala mo propre yo komotalisa ndenge yo lingelaka moni nga na lingaka so na vanda ba camarade nanga yo okoseka kaseka te moni nga na lingaka so par exemple mobali nde enseignera mwasi mobali nde muto enseignera mwasi azala mukolo azala mwana mokie mobali nde responsable. OK. Voilà. Merci Fumu Constant. Merci Tsakapash. Mobali tija nini? Préférence. Moi si venant il faut en maturité. Faut où t'as mokieto yo préférera déjà moi sur Akoli. Oui. Actuellement na 21e siècle otoza makamboza susu nde ya mokila kaleza raté. Parce que na mukila kala ba diplômé d'état bazarate bazasuka kaso na 4e des humanités ba peso ka moi brevet moi boy aux na eux. Et au commis déjà c'est bon. Et na bakilelo makambo pe kende autrement. Parce que c'est plutôt l'année-là par rapport à âge. Nakolo ba mwana mukie to mwana mukolo na libala vraiment azala raté. Donc cela veut dire comme déjà prêt ya kokota na libala. Cela veut dire au comida mukolo. Ba mère na biso neti maman wa botingai ye abete la biso lisolo lo ba ye akota libala na âge ya 15 ans. Maman wa botinga mami mukango je lui salue à passant. Ayebisa biso ba akota libala na âge ya 15 ans. Aboti ve na biso liboso na âge ya 16 ans. Et ba mère na biso ba comportement o ba kola nango pena ba père na biso Nina lobara question na moi si le roi maman abisso je serai l'homme le plus heureux du monde. Donc ba kola na ba comportement mo boy o ti lelo père na biso za la ka heureux. Et na ba kilelo sikoyo. So na bi ke na zo moi na moi si à 15 ans. Premièrement l'état n'a été le viol. Premièrement l'état na biso n'a été le viol. L'état na biso va permettre que
pose moi na moi si il faut au-delà à 18 ans soit comme majeur. Mais soit habito kende na contexte où il y a question posée nga moi si on a préféré ya moi na muketo ya mukolo so na za maturité. Maturité ça dépend na idéologie ya mobali ozo linga moi si. Basi mususu a route ça immature mais mobali a cause pas ne mukolo 25 ans 26 ans 28 à 30 ans même mais immature. Hôtel peut-être makambo yo sala mwana na 30 ans na makambo le mususu mwana oya 19 ans 18 ans sala mwana 18 ans 19 ans le kiné. Donc moi à 18 ans à la maturité à coutana na mobile ou à mature à impliquer maturité et puis bon émerger là ensemble et 30 ans à coutana avec la mobile moi pas un peu immature yepé moi c'est qui immature mutu a opé ça mninga toli conseil mutu a guider mutu azate ba continue na immaturité na donc on a ba couple mususu ba bunda na banzela ba couple mususu ba so na en plein air couple mususu ça là qui mona moi si na rata lopango tous les portes ya ba locataire aye bien ngo kati na onde zalaka tongo na liputa na tola bimi na veni na brosse à dents azo brosser. C'est ça de l'immaturité. Donc ngai pona nga moi si on ngana okiko bala eza moi si ya mwana mukete ya mukolo pete juste oyo okotaka ka na kati ya idéologie na nga oyo comprendre nini na lingaka nini na boyaka moi si on ngana oyo kotambola na ensemble yo. Merci Constant. Merci maman. Ok, on a rôle baboye âge ou pas na bolingo. Constant le belo morabi moi on a 18 ans à rose à la maturité que le café à 30 ans ouais. Il y en a 18 ans. C'est que banda linga kala. Parce que ceux qui bandi ko linga té comme na 19 ans na maturité nini ya malonga. Na 17 ans d'abord linga. Tu te passes exemple, c'est ça parce que na 17 ans, tu vas avec bakangi au linga mineur. Boyo ça na on est mukile ba on le gars na tamolière. Papa. S'il vous plaît. Tant on lobby fille moussa dans la 30 ans à la maturité mais mouton à 18 ans 19 ans à la maturité c'est qui alinga makasi ya beba kala utalinde na mouton na maturité omoni mama kapashi âge toko saka kene contacter na bolingo âge eza na jeu ya bien na bolingo et contacta tellement makasi. Tu peux avoir 50 ans, tu épouses une fille de 25 ans. Alors, je sali vie ma casse comme à 50 ans. Obima trop, kenda boîte trop, ça là va faire bello lemba ma cambono, il bien très bien. 18h chez toi, au monde qui a adhéré à sala bloco, mais tant qu'il y a un poste obima kende, bon se comprendre pourquoi il y a azo sala yango. Mais il y a des jours salaires, il y a des gens qui ont salaire, on a bien on a souka nango ezala. Mais il y a évité que dans souka nango ezala. Il y a un mécango. Déjà j'ai. Vous comprenez, c'est ça. Alors yango c'est pour cela moi ko bala moins décalage à âge ezala moins bébé té net ngana âge na zana on a robala jamais moi na les gars âge à 15 ans jamais. Na les gars âge à 10 ans jamais. Ce que belé maximum fait à 5 ans. 5 ça va. Pour que nzela moko. Pour moi si à ça développer s'il vous plaît papa Lobaki. Moi si à développer le kamobali. Surtout tu es bon la bébé à moi si na mon bébé à mobali batiki bango sika mo mon bébé pe en plus na mon aliboso. Non na yoka aliboso. Pour moi mon bébé à moi si à se développer noki moi parce que na âge aux âge à moi si bilombali na maman. C'est la fille, c'est pas toi. Je comprends. Il faut pas la moi si on les que moi qui na âge. On les qui na âge mais les 15 ans non. Moi 5 ans moi ça va. Parce que immature non moi c'est dans sur colis ndenge pas le baki akola azu makambo apo yo tango zoya na ye olingi sko assez na net na âge na lingi mo na 15 ans. Mais pour la maman il faut na luka ba mekato papa il est là maman elle est là on va tembele mais soit lingi petit mo ba 27 ans. Chérie, on se voit le soir, d'accord, pas de problème. Hasard responsable. Avantage à remorquage. Avantage à remorquage, avantage à construire love. Na mouton mouki au construire, on a taille belé à roter. Il y a des pour ça. Il y a parce que yo là c'est parfois yo pas dans la ligne raté 18h 22h il y a un téléphone.
comprends parce que yo ça mon colo o luka déjà o l'aime pareil il y a personne soya soit kutana ya moko boy a se be ata 4 benganga tata dessert benganga da buka ababuka mi be ko na lwana o ya kinango il faut o linga mo si bokende moi de père et ça la bien na bolingo maman immature dans ma âge robala moi ça âge ni ko kenete o immature tala ba so ba bota ba yebi cop ba sœur ba kola ba yebi love ko buka na terre ko bota ça ko kola oui ba bota minara bota mona mukia bébé bato botis ko bota ça ko kola ja comme responsable comme maman pesi vie ba sœur ba bota ba yo ba poussa na so lover aux la calme aux la heureux na vie là je te dis à mon frère ouais ça va faire Pesa yanga bo. À vous la parole. Bon, tout ça, boy. Bon, ça me colle. Bon, trop babo ici quoi. Tout ça, boy ici quoi. Ngai personnellement. Ça n'engage que moi d'abord. Moi, à 20 ans, c'est compliqué. Moi, à 20 ans. Merci. Parce que raisonnement, je ne dis pas toutes les filles à 20 ans, mais la majorité des filles à la vingtaine d'âge, c'est-à-dire à dizaine à vingtaine d'âge, la réflexion un peu bâclée. C'est difficile à gérer à un moment parce que moi, à 20 ans, si là où qui peut maîtriser bien, au lieu de la WC. À un moment. Écoute, à la parfaite. Moi, la fête, elle est la prophète. C'est ça. Prophète qui a remarqué pour passer message. Il y a niveau 20 ans. Il y a niveau 20 ans. Il y a 20 ans. On dit même pendant 20 ans, on dit mais la prophète. On a 20 ans, on dit mais la prophète. Merci. Ça a plaisir. Malais. Et ça sera des filles en fit à moi. Mais mon cher, 17 à 20 ans, c'est bon, ça va. Je voulais dire un truc vite fait. On a tellement de besoins en passant. Par-dessus tout ce qu'on peut savoir sur les coutumes et autres, Dieu est tout puissant. Fini. Alors, là-bas, on va avoir 20 ans, machin et tout. Écoute, tu as la koubouk, on a été moi, soit mon colo, et bien mon co. Niveau de compréhension dans la moisson maturité assise, c'est-à-dire à expérience à vie déjà acquérie. On mélange dans la maille. Laisse au mélange côté de nam chopa maille pi au fani. C'est déjà posé. Il y a des incompréhensions qui me collent. Il y a des incompréhensions qui me collent aux relevés na bolingo. Sur la compréhension moi na 16, 17, 18 voire 20 ans, ils ont bolingo. C'est-à-dire et là on a supporter ta balamké. C'est-à-dire na moi 20 ans, tu as un problème que tu n'as pas conseillé comme on a 17 ans. Bon, sur le let's de 26 ans. Bon, il y a 17 ans au conseil. C'est là que de la 26 ans conseil. Parce que je parle de 20 ans, comme on a 18 ans conseil. La légende a la maturité d'expérience. Ma famille c'est Paul Sinki, mon Chibamalonga. La famille, la no yo 17 ans conseil. Pour les gens 20 ans. Voilà, c'est quoi ça? C'est de l'amour. De l'amour? Ouais. Qu'est-ce que tu attends dit par de l'amour dans mon avenir? S'il vous plaît, Nabolingo. Ceux qui déjà deux personnes beaucoup tani bolingani. Ceux qui beaucoup ici les cambo soit les tata moko. En tout cas pour bozongana. Kolingate mutoya ko pesa conseil. Ah merci pour ça. Merci beaucoup. Donc c'est que binomi balé kaka ndenga beaucoup ici les tata na bino. Bobongisa yango. Bobongisa. Merci. So beaucoup ici matata. Moi si matata. So beaucoup ici matata. Omoni bana basi à partir à âge à 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu te comme on a 30 ans. Hein? Ce qui a été pendant la journée wana ki moi si naie. Oye ba âge na été. Si Yomoko odo se est-ce que oh vraiment maman capable m'ta sala makambo hein donc on dit mateke ezaye mais ouais ben solo ouais blindika ouais solo on dit mateke ezaye ah oui ça va surtout maman même à na 35 ans azana zemi na yi on comprend azupe zemi soit
ya mobali oyo kanzaki kopesa ndoyi ya papa na bino ale caprice wana sike bandi kobeta siko moko peno omoni ke atindi yo ozwile loko moko eza nolwe na yo moko peno baluki boye est-ce que il y a solo vraiment tout mais yo kanzi ta musoso ngona nkome azosala ngo ndenge wana donc eza no naturel. On comprend? Ok. Donc moi c'est un ndenge wana. Donc moi si vraiment t'es 5 âge. Âge ça. T'es au moins so to lebito tala makamba âge. Wana to tala ngona ba domaine mususu. Ndeti par exemple pour tout ça la COP mongo to avancé. Hein? Tu besoin de 20 ans. Ça coupe la moelle 16 ans. Excusez. Ah ben non, Kalat. Ça fait bon, c'est ma violet. Après bon, ma violet. Boulevard Yaya. On a bien de one way go. Tout se comprend là. Tout se comprend là. Sauf aussi Serre Oyo par exemple, en a 20 ans. Hein? Ndeti nga nde nalingelaka mwasi nakuta yo mwana général nakuta yo mwana colonel nakuta yo mwana enseignant nakuta yo mwana magistrat mwana avocat éducation ozwi epa na bino nakoboya ngote mais tango ozoya kokutana na nga kimfo muntima ndo masiki sadela nsengela mbele arbre d'amour do c'est que fona banda kopesa yo enyolo bani oyanga opposition. On comprend? Est-ce qu'on comprend également mon place? Mana d'accord na fumu. Ça relève de la dictature. Non. On ne pose pas à la femme ce que toi tu veux. Nazo ko imposer. Azo peso juste nazo pesa yango ba garçon belende bazaka non. Maintenant c'est mauvais aussi. À un moment c'est mauvais. Et belé pas la boue. On ne pose pas à la femme ce comportement. Maman capage. Ce n'est pas la dictature, c'est juste idéologie oyoza. Non, mais il y a pas celui qui moi c'est pas l'idéologie. Constant na Zaboé peut-être alingaka. Pourquoi biso ni mbato na ka basi ba linga o biso lingi. Excusez-moi. C'est la tozo boy. Ndeti yo plat préféré na wezakani. Donc on mbisa mai. Voilà. Mais si ko poye bisango moi si na weza dictature. Non mais papa voilà cette idéologie peut-être on a c'est pas linga. Non. Est-ce que mon gars c'est là. Hier azamu tabandu. Amesala ko lambela mama na bango na papa na bango. Mikungu. Excusez tous en place. Hier amesala ko lamba toi côté mon tsanga. Ya le trois des ans moi. Hier amesala ko lamba mikungu. OK. Amesala ko lamba misili. Azata msusu mtabandu. Oh, mère Kapashi. On comprend. Sur la loro lugina plateau. On comprend. Et banana va prophète. On comprend. Yo sikoyo pour s'adapter na régime alimentaire na yo. Mais il faut talisa testeur des mineurs au moins on va muta ba mineur makasi yo bena yo no fia kula ka mineur mais alors asa clair yo so prima ma mineur point s'il vous plaît voilà pour mineur l'amour 20 ans yoka bolingo voilà 20 ans eza dala ona yo voilà 20 ans eza oya yo na oya nga to miki to balancer to tamboli ensemble comprends pas maman naturellement non excusez naturellement mobali asaka excusez naturellement mobali a imposé kaka naturellement mobali azamuta lolendo alingaka ko s'excuser facilement te pas mobali c'est voilà bazanga neti nga excuse ngai moi je m'excuse one exception ils ont toujours one exception mais nga sikoyo na lingaka boye moi c'est ça la 40 20 30 ngai na rotalisa yeke non faut mambolo bana bien excusez bafumu omoni poto vanda bien ngai na lingaka photo kende boy kuna pa ba voisin moi okendaka trop exact yo isa yo pas so ye mais oui asa libre oye bisanga oya ye oya est-ce que yo kango pourquoi pas bon c'est ce que mais si j'aime la personne pourquoi pas na yo kapé aux opinions alors excusez na repose exemple à serre moko azaka kobela bakangae singa na loketo pona maladi o abelaka siko ayebi singa ke no moni singa o eza pona maladi o na belaka eza boyeboye so na longoli yango te wana eza mais avant tokende amiyebiseli ngango avant ke non soki na longoli singa oyo ombie so par exemple omoni tolali ekoki okatana so omoni na komosala boyeboyeboye zongiseli ngango mais oui te na wana kokati wana olinganga relation te
ya mfumu ba traitement nako la la ngulu ba tebele ba za ba traitement wana non c'est pas banga nako la pena la li katani opena omoni biso na ba fumu tika na accident za parole la ngai na accident ya zikida awa ya tipka eza na ba mama mususu tango avion elekaka singa nazoya na singa wana bamama mosusu bakatamaka wana toyeba zela fuma nazonga soki tomona bamama mosusu akatani mais aza na singa moko na loketu na tonga epuis banda na botama baleboso na mona tonga wana tonga moko ya molaya monene na loketu ya bamama oyo baza koteka na zigida wana na tipka namona yango ana singa wana de preuve aneke ntango bato balongwaki wana wi ngai nazalaka wana tovanda na kamfaza na nini na vele songololo na ndolo wana mpo ntango esami biso toza wana ngai nazala alors soki par exemple okutani na fille moko boye azalaka kobela bakenda kosalisa mpo awa mpe mingi kovivre ya kini na intérieur eza un peu différent po biso kuna maladi nyonso tout eza na solution basalisaka yango ntumpa o asthme o maladi ya ndeke nayebi te mundele asalisa maladi ya ndeke o kibeka oyo voilà o batali mwana mutu o lolemo mwana nani biso nyonso kuna na solution alors eza na ser moko nazo vivre na ye azao kufina bana ndo babenga yango wumba babenga yango wumba donc mwasi wana akufele so aboti mwana akufi so aboti mwana akufi alors esenga il faut basalisa ye basalisi ye pa basalisi ye nde balati ya esinga wana ntango sikoyo toyekuta nanga tobandi olovete tobandi olove papa ntango ekomi ke no a plafond na biso par rapport à masolo sikoyo amoni ke jo ndenge aza boye na bavision aza nango so natalisi ete ava tokende makambo oyo soki adécouvrir yango ekosimba te atalisinga ke no ngani na boye nga pe tanke maturité ezali na comprendre déjà na bia ya yo c'est quoi moi la 20 ans ngai suma moi so biki moi 20 ans za ngo te ko ngo te bien moi la 20 ans le batin en fait c'est là où nous parlons de la vraie maturité vous savez j'ai tango sikoyo ne dans la systématique pas atali bo sinango non toi devant ba téléspectateur na biso ba comprendre biso to expliquer ngo bien po omoni makambo to loba ya na bato mususu ekomela bango ya na bato mususu ekomela bango nanu bazula ngo solution te uzokata fumo déjà ça peut-être solution pour nous sikoyo tanto leki étape tanto leki na étape esili après nde namoni ke singa ekatani singa ekatani sikoyo ye tema un peu fatigué alali nga mpe sikoyo na senti ke mais moi non ndenge azalaki awa akomi kuna ndenge nini siko ndenge akomi kuna ngamo mpe bamo 6e malade ya ndeke donc sikoyo en plus mpe bato babela malade ya ndeke so alali boye so abendi poussière sikoyo yo mpe eza teke olalaka loko ozala na nani mbala moko nga mpe natali te mwana mai pa na balusi ye nazwi singa wana papa fozana okoka te moto akoyaka epilepsie okotali boye te mpo abimisaka nanu fulufulu misu ndenge esalaka akomaka makasi soki abeti yo il faut sentir mpena ke moto abeti yo
c'est un peu ça. Donc, nde toza wana. Na zongi singa. Après ça. Tant na zongi singa. Avant sala oyanga il faut na nuna yeba nini. Oyo basala ke loko teke no omoni mutu mamo akoyeba no salisa été. Ba yeba kana no origine nango. Nde okesala antidote. Les gens le basali Covid-19 après basali vaccin tout ça même à la spiritualité ça la rendre après te ngasikoyo na yeko tant na yeko comprendre nde na yeko changer idéologie na longoli siko singa na memie siko traitement si lelo ana bana na ye OK bon ngaso to botina ote mo to carbonizate moi si nous surtout sur botino to kabona oko kendete ngape na tikala na ko kabona na moi cité loba moi sa boyanga menga na boya moi cité ada tromper ngaku donc moi eloko ndeka kande na kabona na moi si ezaka kimoyibi ça trompe. Wana mobile na côté na problème na yemo. Donc moi si nanga soki yo te ba kanga mate moi si nanga soki yo zui mba moko nzoto na mbale komi boy. Ezonike. Ba génie, faut ba génie. Ezali. Wani njoto zo m'intéresse. Jo tikala malika sirika yango. Ezali. Bana sisu malobalanga te bazanga ba fumu. Voilà. Ezala. Donc eza wana yabikila côté. Eza biki donc eza lo omoni so ba tembo na banki bataka ba soda na mindoki pona nini. Toi kenyela ti. Bongo sikonga na moi si na ngai siko. Moi so baliete. Moi si na baliete ça déjà ngai. Moi so to bimane ndaku moko. OK, là ça va. Nabala manenda kumoko oyibo bimana ndako bango ba yebinga mena na baliete mais fois na sécurité so ipe papa na bango akosa baje po na mukilo makambo ezebele ou soit tes frères na moko sala baje ou soit ndeko moko bo sala baje donc so bimina to tikile ndika protection nga déjà ndemo za boye soko zananga ozana sécurité o ndoki mo azana maseke antiban donc ata mo ba mfuluzi donc bakoko bazana ba bango OK. Bon, je vais finir mes mots parce que au bout de c'est bon, on a attendu que Katari Bambaki. Écoutez, je vais dire aux gens qui nous suivent, c'est que nous n'avons pas tort. D'accord? Aujourd'hui, en 2023, où nous sommes, dans le 21e siècle, les aides difficiles au à moi, qui Azara assis mentalement. Ils ont passé. Le fil de nos jours, Mingi avancer la technologie et comme si on est désorienté. Et cette désorientation, les autres qui est même dans ma famille. Surtout dans la capitale. Oui, surtout dans la capitale de Kinshasa aussi. C'est que moi, on a cause éducation dans l'école, l'église, mais internet, na vie, les camarades et BBC. Parce que moi, c'est bon. Dans mon trou langa, je veux que ma vie soit stable. Parce qu'en fait, elle ne va pas m'aider à avancer, mais elle va plutôt m'aider à redresser. Parce qu'en fait, la vie qu'elle veut mener, nanga et kokanate. Ce que moi kokanate, c'est que moi on a besoin d'être comme ça c'est sur ce point-là, je ne suis pas trop d'accord avec Bamke. Et les inconvénients autres avec Bamke, c'est quoi? J'ai une trentaine d'âge, d'accord? C'est-à-dire que si on a là, moi, si je pour nanga et quand nanga, c'est sûr que c'est belé à 6 ans. D'accord, c'est 6 ans. Et puis moi je condamne pas bateau bazara bloko. Moi ça me colambali. On dit pourquoi net na mikolo. Mais oui, mais attendez. Mais tu vois qu'il y a une madame où la compréhension est difficile, où le sens de responsabilité est difficile, où la propriété est difficile. Papa, il y a des koundé, il y a des pensées des torchons. Let Zingaï n'a pas besoin de javel. Il y a mon famille tire à la javel. Ami Yebela, je vais des alarmes. D'accord? Il est mieux de vivre avec une personne où la compréhension est à n'engemoko. Pour avancer nous pour qu'il n'est plus vite l'objectif n'est bana mikie to boy te bolinga no bato bolinga ba mikie bon ouf. Vous avez l'autorisation linga bonde bolingi mais l'été zoabino te parce que mbiti bino na ka ya viol ba o balinga ba mikie ba o balinga ba mikie en tout cas ngai penda pona nga bino bale batanga kolinga mwasi oui. Quand tu connais mon con, on a l'inga en tout cas merci. So bazala rabo boy mais je suis là. Bonjour, ça va noter. Pardon, pas le mot. Le problème est anini.
moi si a poussé na âge azana ndenge moko amonela makambo par rapport ya oyo azana se ya âge apena ndenge muso amonela makambo voyez nako eza normal que moi na moi c'est à 20 ans na fille azana 27 ans na ebi ramoyeza entre bango mbale voyez parce que olukana olakisa oluka olobaka oluka na temps oluka olobaka belé olakisa ke belé ye pas na besoin apprendre partout azana na lisanga ya ba camarade pour moi na 20 ans ayoka ba camarade ne ko leka mobali ko bukana te azana mutu pasi moko ko bukana te moi na 20 ans mutu anga alora kini na olien na bololo mais na kanka miso boy na ko na ngo fana moi na 20 ans tinga bela ba 30 ans mata na les gars ba 15 ans ba 16 ans mais na ko fino kit na TikTok alelo alingi live na Instagram alingi na TikTok alelo eloka bimata zwa mais moi na comme na 27 à 28 ans a banga comme na virage à batete quand même était diplomate quand même était magasin amuna ko tanzela mai a banga tu vois na zwa mutanga to fa na biso calme malé papa baza pe ba mona nzela bayokaka pe ba prophète Marcas baza pe ba ajouana ya mikolo wana pe ba mona na pe merci ko problème ezanini mais problème ezanini omoni love le roi avion serait décoller ma bé reterrer ma bé tant on avion moto ta mature za yaya yo mi komisa yaya yo no ko za obi ki to ekara bayoka te bazali te mais bayoka te bazali bayoka te bazali na kanyo exception za ngara te bayoka te bazali mais la plupart bayoka mais ce qui n'a si fait so mon appena sert à bien maulu comme bali ce que moto bon on a 20 ans la 17e rue bien tout le temps de banda to yebi be peso la c'est pas lecteur mais là c'est bien ça veut dire azolu comme ça vous comprenez azaki to quoi en tout cas et puis ba si fait monsieur bonjour bakota c'est ça pour la auto soutien pardon Capage TV. Capage TV.